Famille à tonton Jaco va décider penza ba humilier penza maman Esther. Ba na ba preuve nyonso. Na rappel na rappeler bino ka que lobby to mona ki Aisha kokonante la bino pe vidéo yango. Bon, beaucoup pa batwana nyonso. Oboyebi ba grand journaliste ambuka na biso ba répéta ki même scénario ba sa ki liboso. Tonton Jaco mariage exact exact. Il va répondre ici. Donc, c'est la binango. Pourquoi basala kiango? Batnou ba mona kaka. Tonton Jaco a réagir na équipe mobimba. Mais bobo sani que maman Esther Ngalasi aleka ki na émission et pas ya nanyo yo. Elle s'appelle encore comme on a bossani komboni masaki émission ne salika 2 jours na chaîne nae. A Kapash TV aleka ki kuna. A expliquer nyonso na détail nyonso le connaît sali ke baka bwana tonton Jaco a expliquer vraiment alleli vraiment na kolela on peut moi on peut botika te moni tonton Jaco ko fait ofanda na basilinge comme c'est ka lokwa mwana mwasi parce que ndebo mona ki tango basaki apparition na bango mibale ye na maman Esther famille to mona ki ndenge tonton Jaco a sala ki sur une émission pour a exposer maman bana na qu'elle était une mauvaise femme. Regarde, lui il a pris les enfants là, ils étaient rien, ils avaient ils étaient 6 enfants, ils n'étaient pas bien. Lui il a pris tous les 6 enfants, il les a éduqués. Voilà, maintenant ces enfants là se sont retournés contre lui. Alors que lui, il prenait ces enfants là comme le sien. Ils ont manqué du respect sur les réseaux sociaux. Ces enfants là ne le respectent pas et tout. Et ça n'a pas pris du temps, hein. On les a vus se séparer. Entre autres, Ekomio, Makamambo, Mali Kelemba, tonton Jaco. Après ça, non, tu sais, la bino parti en haut. Oboyo ka nene ya, nenga zolo balikambo ango. Po nene ya mutayaka nango. Iba neno nene ya. Et puis, nene ya, alobaki, Aisha koko babimi. Mais ce qu'au famille à tonton Jaco pe babimi po, likamba mabuko makasi wana mbonga likelemba apparemment place wana yango ndezo soa makasi nde babimaki baye koloba dans la vidéo nanga on a la bino partie oyo na banda na ba Aisha okoko après nakena neneya après ce qu'on a télé bino ba preuve oyo famille à tonton Jacob baye na ils a passé makambo ba réseaux sociaux ils a vraiment très difficile mibali ba comment lokwa basi nakala toyebe ke mibali bazaka na charisme mibali lelo na biso basi tozaka ndenge moko na mona moko basi bazala moi maîtrise tolobe likamba tonton Jaco awat oh ils sont vraiment sérieux oh ils sont vraiment boy ba mauvaise rencontre ça la pe batupe hein ba perdre un moko ba valeur na bango papa Jaco selon ndenge bat ba loba a perdre des valeurs na est-ce que maman Esther elle n'avait pas de valeurs? Tonton Jaco, elle avait beaucoup plus de valeur que maman. Est-ce qu'elle a mis son Nzambe? Est-ce qu'elle a mis son Nzambe? Tonton Jaco, l'équipe maman Esther n'a valeur? Ma question est qui est la réponse est c'est qui est sûr. On t'a vu dans ma vidéo, Anna. Bolanda, c'est Bolandi. Les tourons, elles se pour te renchérir. Bon, s'abonner à la chaîne Nabiso. En tout cas, il y a ça, Nabiso Malam. Bolanda. 2 minutes, 2 minutes, quand on fait 2 minutes, tonton Jaco. Et ça, quand même, bonne année. Et Jato, tonton Jaco. Omoni nini? Toyoki nini? Asiko omoni pe bilo. Nini sasa naloba? Tu peux contourner nga baide na tini. Aidi ko mona ke non nous soutenons. Tonton Jaco et Jato. Il y a la tiration. Bon, elle dit qu'elle aime bozonga te.
Donc, honorable Guy Mafuta, merci. Je ne suis pas le représentant de tout le monde ici. Hein? Non, mais je prends juste... délégué. Ah, vous m'avez délégué? Oui. Ok, donc au nom de la corporation, il y a la légende de Nyon Sobaza Awa, honorable Guy Mafuta, Topesio. Merci. Zamba Pambolayo, Apesayo Lisusu, 2026, ma foutalisation est continuée. Et Kendabongo. Hein? Nabokayo. Aïcha Okoko. Merci. Merci. On a l'été, mais bon. Mais ça, il y a des personnes là-haut. Oui, il faut des gens, mais sans pour autant. Dans l'été, ça. Honorable Guy Mafuta, déjà, il y a eu à Tongo. Je croyais que c'était les gestes. Oui, mais ça, là, beaucoup plus pour le ministère et l'éducation nationale. Mais on comprend que même l'Assemblée nationale, on peut être point. En tout cas, merci pour la fonction, pour la Mafuta. Yo mettre donc il repose à la Congo. Oui, il y a un téléphone, il sur le reste des Zambégas. Nous sommes dans le malhonnête, on a besoin de petite sœur dans le choc. À la gratuité, mais à la besoin il y a un unique calabo, il y a un méthode. On appelle ça à moi. Dis maintenant, Yaya. Là, sur le rôle de chambre, le sac et la chocolat, d'abord les maintenant, là, sur le bambou et foulanette. Donc, on aura des. Pas foutre encore. Là, il faut que le. Bonne année, mais petit voilà, en avant. La foutalisation 2026, on a besoin de se révéler. Au salaire les Québécois. Vraiment, depuis depuis 2017. Oui, puis on soit avec le téléphone, depuis qu'on s'est d'ailleurs, je vais se révéler, mettre ma foutata. Mon ayala! Si vous continuez dans l'idée, Tonton Jaco est jato et jaté. Il y a la tirage. Bon, ali kele me bozonga te. Donc, honorable Guy Mafuta, merci. Mama Esther, Don Jaco na batu na eba oseka o. Don Jaco, owanga nyimbo maliki mbandeni. Bobongo monganza, olia to liate. Lituma, batutela yo to batutate. Est-ce que les jours kabela mwasi, ata inita $5 to kabate, ou kabate Don Jaco. Hein? Ah! Couple matalane. Aussi ça c'est avant. Ouanga bon ali kele baton Jaco 5 minutes. Ozwa okenda na mo. Au nom de l'amour, okenda 5 minutes. Ako kita na makeleba. Otuti sa mama batoni tumande, otuti sende, asa londe li boki ankoba, biloko anozo sengana, porke pique. Si okoma na niveau yo senga makapwa mobesu Don Jaco okoma ti na niveau yo senga ba mester makapu ya mobesu emona na kana pasi mais yo senga moi ça c'est le makapu ya mobesu ya mosaka moyo lié otika ta 50 francs ali kelemba mais atikali ko simba li kelemba wana na maboko te. Mama Esther, mbongo tonton Jaco soit disant yaki ya li kelemba. O futela kyango ndaku bo futela kyango ndaku te. O sela kyango ba besoin sela kyango ba besoin te.
La famille, allié infranté ya mbongo ali kelimba. Kaka na ndenge bachaki kombo na ekuna. Ye inosa bato azo chaka mbongo ali kelimba. Tango ekomi tango akolia, muto allié mbongo ali kelembeza ma mester. Ma mester, c'est toi qui as bouffé cet argent. Yondo lié mbongo ya li kelemba wana. Et foutela ki yondaku, oui, et sombela ki biloko akolia, na kamota moza koloba keno, jako alia kananda kuna pesa mbongo te moza lokuta. Hein? Yomo kondo liaki mbongo alike parce que tonton Jako n'a jamais touché cet argent dans ma boko na ye. Yondo zwa ki lango na maboko na yo. Yo. Hein? Olie mbongo wana, olie li kelemba, osai nango ba dépense kaka yo moko, tonton Jako atikala ko simba ngote, ma mestre na kosi ou pas. Hein? Oza ko sala muto ba to chantage ya mbongo ali kelemba ya nini? Muto ba to atela oh, nini li kelemba ngo, nga na chaki mbongo, nga mokolo mbongo na li akate. Kaka yo moko mama li kelemba nde azoliela ngai mbongo. Yo mama li kelemba nde azoliela tonton Jako mbongo ali kelemba. Siko aza zoba na yo, yo achaka li kelemba, e komi tour ya tela batu. Yo nde muto liaki mbongo wana. Ifaki yo ndo zongisa mbongo wana. So ki etikala ki 3 mitu. Ifako longa na mbongo boliaki ali kelemba ofuti 3 mutu a tonton Jako. Hein? Osa moi si a soni maman. Osa exemple to biso to ki kolanda. Ma mère nga dans quelques mois alors que ça 40 ans. Non ki kozwa comme exemple te. Osa exemple à ma B. Tu aimes trop l'argent. Libo ka pilipili yango na pasta bike. Moi si nyoso ya ntumba. Wazaki na balabala za ndoki. Osa vraiment la misala ma B. Parce que ça c'est pas logique. Hein? La famille mbongo ali kelemba zo kangamela nango tonton Jako. Tonton Jako simbi ata différente. Ok, mbongo li kelemba, tourno a kolia. Ok, tonton Jako a li kelemba. Pesa kasi mbongo esuka kaka na maboko et la famille. Qui doit rembourser cet argent? C'est elle-même, maman li kelemba. Parce que yondo li mbongo wana, non? Hein? Yawa pourquoi ko sambwisa muto abatu? Yawa pourquoi ko sambwisa papa ya batu? Waza na notoriété, waza na ba relation. Oza niveau moko terra en place Jako afandaka. Basio Jako afanda na bango. Ba grande dame, oza niveau te. Au niveau T, ma chérie. Osate. Osate. En tout cas, soto ye, je viendrai. En tout cas, non, ya. Non, ya. Bon, tapotez la restriction à la famille. Bon, tapotez la s'il vous plaît. Parce que ça n'est de trop. Ma mère n'a vanda qui n'a péqué si ba ta famille. N'a péqué si a Jako, n'a zo calmé ba tu nyoso. Ce que mon n'est parce que tu m'as énervé. On s'en peut ça ba ton matière à l'okuta. Est-ce que yebisi bango tango zaki na Chine Jako atindila ki mbongo? Pozo ako finga eke gaillard zéro. Gaillard zéro. Asalaka ne lo côté. Est-ce que yebisi bato ekope sa matière que Jako atindila ki mbongo? Okende ki Chine. Est-ce que yebisi bango tango kende ki Chine? La famille bota la kaka pardon makaba ko changer zate. Na da mwana changer na ka la téléphone moko. Kami peut-être na okatananga. O esa première ce point na oya lisusu. Hein? Okende ki Chine. Kopo okende la ki Chine kuna muto okende ki na Chine bokutani te. Okomi na difficulté ya mbongo, bota potelenga s'il vous plaît. Okomi na difficulté ya mbongo, qui t'a envoyé de l'argent 2 fois? Na tia preuve ya mbongo awa et puis na longo la bonne c'est la femme. Nga na ba preuve hein. Na nango ebena ba audio. Je t'épargne aujourd'hui les audios. Lelo, nga na zo épargné au ba audio. Mais na zo tia preuve ya mbongo o tonton Jako atindela ona Chine. Ils allaient rater la famille. Hein? Asape ya baninga? Hein? Asape ya baninga? A mérité ozo sala ete? Hein? Oyo nini la famille? Oyo nini? Ma mère Esther, oyo nini? Bokanga ba capture la famille, bozo ba photo. Yozo ako finga e gaillard zéro. Yozo ako finga e gaillard zéro. Oyo nini? Yo saleli live wana oza na Chine. Hein? Bosu problème tena tonton Jako, bosu ana kite? Oyo nini? Gaillard zéro. Atindela ki mbongo yote? O kombo na yote? O la kombo na ete? Eza nini? Comme Mester. Eza nini? Hein? Quand on comme il système que celui qui veut noyer son chien là qui se règle, $800 maman. Oya mususa des ali 500, mususa des ali $300. Hein?
atindela ye $800 na Chine mais azofinga ye place azofinyana mobali atindela ka ye mbongo po kopra kende na Brazzaville na Chine simba kite mais ozoya kofinga mutu hein olingo sa système anini que celui qui veut noyer son chien la crise de rage hein omona kina libulu na yo ya ba makelemba no soko taposa kwa futela yo moko liaki mbongo ali kelemba ya mutu a Jaco tu dois payer ça toute seule bino batu nyonso boyebi ke Jaco faut devoir bino mbongo ana mbongo devoir binoté c'est maman li kelemba qui a bouffé l'argent là odo et comment qui tour à Jaco alia allez demander l'argent à ma mère Esther OK oyo nini Esther soki na bina tchaba audio je vais te finir. Comme Yozalaka na ridicule ne tue pas okoya. Mais soko yé na oya na ba audio. Je viendrai avec les audios. Na batama kelembo ba osengo ba nyongo na oya na ba audio na bango na kosenga bango sori ba vona bango koyokana. T'es une malhonnête. Maman pasteur a moyibi nana kanda la no ba pasteur a bescro. Hein? Bile ba bless manzambi bo ba tu mokot. Hein? Oyo nini? Oyo ni batina ko mbongo na Chine te. Eza ya $300 na $500. Hein? Mobala zo peso linga peso nenge nini. Hein? Biso kutu bandeko na zo pesa biso te na zo pesa yo poyo za nani Esther. Poyo ndo tanga kanini. Hein? Kaka puba moko bo ya des années 80. Hein? Ndumba moko ba tikali sans héritage à Kindumba. Atikali yolela. Kendesko ko pese sous matière na batuna matière na beta bango nkuka o ji parando yaya o ji parando muto abotola maminge ni couronne ya rando na TikTok na réseaux sociaux ezanga betela yango tolo ngai na botola maminge ni couronne na chaya ya nkuka o joyeux Noël à toi ya maminge ni ah oui oye no ya Boni boye ko? Boni boye. Okanisi Jaco ya ko répondre yo. Il n'a pas ton temps. OK? An attend na yo te. An attend na yo te ça abeta ki libaku na place à ma bé. Hein? La famille azo foute la endaku. Likona ngo soki ba tinji chauffeur akende ko zoyer, ko telemisa ba chauffeur libana mi bali misusu na kati ya ndaku. Ta ma mester na ko bimisa awe. Na ko bimisa. Moi na tia ngote po TikTok ekosani na zipi yango TikTok akokanga. Bato baza na Chine bayi baba monta ba chinois. Eza $300 na $500 équivaut à $300 na $700. Hein? Maman Esther na moi pas muté ko pesa matière oté. Po na zana matière. Na zana yo na maboko. Na zana yo mobimba yaya. Boni boye ko Maman Esther ngalasi. Eza nini? Eza nini? Oko garder notoriété moukezo dans les réseaux sociaux te qui pasteur ango na yo ou sha okokaka d'abord ko okoka baloba ngoni na swai na lingala. Hein? Est-ce que yo bongama vraiment exactement? Hein? Boni bola tatu sumbua. Mama mukolo moko 65 ans, unata tu sumbua. Hein? Olingo sumbuela biso nini? Hein? Nini angwa malongo yolingo sumbuela biso, o sumbuela biso yaya a respirer lisusu te po yo la reine de Saba. Yo bonga o coca déjà. Ma mère je viendrai. Oh maman mungala. Oh yo maman mungala. Ya na chayo en kukao. No chayo en kukao pour nana ba matière na o ya bio. Et le mec te respecte hein. Le mec te respecte jusqu'aujourd'hui, tonton Jaco respecté yo. On respecté yo hein. Sote sa ki bongo te ya nenge dana ya kala po na zana ba audio. Na zana biloko na yo. Olingo kangamila biso ndeko mbo wali kelemba yo mutu liaki yango. Yo moko mama ali kelemba. Bazo pesa yo mbongo. Comment est-ce que mutu achedi kelemba na ye? Oliaji ya mbongo na ye. Yo mama ali kelemba nesusu. Ozwi mbongo alo bandiko futa na ngondaku. Obimisi ba besoin na ona kati. Hein? Kwa kosambwisa mutu munene boy. Tovana tonton Jaco na réseaux sociaux toke na kati ya mabete. Oya kosambwisa na biso engambu. Nepo ya koninga nyoka moko be Jezabel moko boy. Hein? Bandeko na biso pe boso la kabashwa koninga kabasi. Boso la kabashwa. Boso la kaberere te na vie aboye. Hein?
Maman wana ma mester ozo devoir maman moko aux États-Unis mbongo na ye $2000. Maman wana zara chaka ka preuve muki ya maman wana. Oza moyibi. T'es une voleuse. Wa moyibi odingaka mbongo trop. Yaya via kindumba AGC leki. Na bako zoyote. Hein? Ba zoyote. Hein? Sala musala luka vina kimia. En tout cas, ko ya lisusu na makambo ya kote benda bambwano ma vero soki ma veka na mona que pa ninia yondo pesinga kanda na ko fongola live na linga kwa ko fongola live te ma mester na papa na tonton na ya Jaco yondo pesinga kanda je suis dedans je connais tout FC no ka zaka moibi hein est-ce que FC bino ka leki mbongo ali kilimba na yemoko Jaco ali leki angote il va pas payer cet argent ma mester ko futa mbongo wana ekende ko benda bambwana yo singa yebisa bango leki ya Jaco asaka na réseau soko moni mama mungala alobi place nyoso bokende ko pesa matière na obeta na tetandika nene a épargné parce que ça leki ya ba camarade nanga oui leki ya Didi Keloke le spectre Sandra Keloke le bonjour à toi donc wana au senti pas que non famille leki penza ma master na zana makambweza Makambweza. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop, quoi. Hein? Oyo nini, ma mester. 3 mitou. Il faut que l'on a la mbongo bolia qui a dit que le fouti 3 moutons à tonton Jaco. Hein? Osa moi c'est à soni, maman. Osa exemple to biso to ki kolanda. Ma mester nga dans quelques mois alors que ça 40 ans. Non, tu qu'on soit comme exemple te. Osa exemple à ma B. Tu aimes trop l'argent. Liboka pilipili yango ya pasa bike moi si nyoso ya ntumba wazaki na balabala za ndoki oza vraiment la misala mabe parce que ça c'est pas logique hein? La famille mbongo ali kelembo zo kangamela nango tonton Jaco simbi ata différente ok mbongo ali kelemba tourno akolia ok tonton Jaco ali kelemba pesa kasi mbongo esuka kaka na maboko ya la famille qui doit rembourser cet argent. C'est elle-même, maman Kelemba. Parce que yondo liembongo, wana non? Hein? Yawa pourquoi ko sambwisa muto abatu? Yawa pourquoi ko sambwisa papa ya batu? Waza na notoriété, waza na ba relation. Oza niveau mon côté, ra en place Jaco afandaka. Basio Jaco afanda na bango. Ba grande dame, oza niveau T. Oza niveau T, ma chérie. Oza T. En tout cas, soto ye, je viendrai. En tout cas, non, ya. Bon, tapotelenga restriction à la famille. Bon, tapotelenga s'il vous plaît. Parce que ça n'est de trop. Ma mère n'a vanda qui n'a péqué si ba ta famille. N'a péqué si ya Jaco n'a zo calmé ba tout nyoso. Ce que mon n'est parce que tu m'as énervé. Oso pe sa ba to matière à l'okuta. Est-ce que yebi si bango tango zaki na Chine Jaco akindila ki mbongo? Pose ako finga eke gaillard zéro. Asalaka ne lo côté. Est-ce que yebisi bato ekopé sa matière que Jaco atindela ki mbongo okende ki Chine? Est-ce que yebisi bango tango kende ki Chine? La famille botala kaka pardon makaba ko changer zate na damo na changer na kala téléphone moko kami peut-être na okatananga o sa première c'est pour na oya lisusu hein okende ki Chine kopo okende la ki Chine kuna muto okende ki na Chine bokutanite okomi na difficulté ya mbongo botapotelenga s'il vous plaît. Oh, comme la difficulté à mbongo, qui t'a envoyé de l'argent 2 fois? Natia preuve ya mbongo awa et puis na longo la boze la femme. Ngana na ba preuve hein. Nanango ebena ba audio. Je t'épargne aujourd'hui les audios. Lelo, ngana zo épargne ba audio. Mais nazo tia preuve ya mbongo o tonton Jaco atindela ona Chine. Ils allaient rater la famille. Hein? Asape ya baninga? Hein? Asape ya baninga a mérité ozo sala ete hein? Oyo nini la famille oyo nini ma mester oyo nini bokanga ba capture la famille bozo ba photo yozo ako finga e gaillard zéro oyo nini yo saleli live wana ozana Chine hein bo suis problème tena tonton Jaco bo swana kite
Oyo nini Gaillard 0 atindela ki mbongo yo te o kombo na yo te o na kombo na ye te eza nini comme Mester eza nini hein konda kokomisa ngati na système que celui qui veut noyer son chien la kiss de rack eza $800 mama oya mususu ezali 500 mususu ezali $300 hein atindela ye $800 na Chine mais azofinga ye place azofinya na mobile atindela ka ye mbongo po kopra kene na Brazzaville dans la Chine simba kite mais ozoya kofinga mutu hein olingo sa système anini que celui qui veut noyer son chien la kiss de rage hein omona kine libulu na yo ya bama kelemba no soko taposa kwa futela yo yo moko liaki mbongo ali kelemba ya mutu a Jaco tu dois payer ça toute seule bino batu nyonso boyebi ke Jaco faut devoir bino mbongo ana mbongo devoir binoté c'est maman li kelemba qui a bouffé l'argent là odo et comment qui tour à Jaco alia allez demander l'argent à ma Esther OK oyo nini Esther soki na bina tchaba audio je vais te finir. Comme yo zalaka na ridicule ne tue pas oko ya. Mais soko yé na oya na ba audio. Je viendrai avec les audios. Na batama kelembo ba osengo ba nyongo na oya na ba audio na bango na kosenga bango sori ba vona bango koyokana. T'es une malhonnête. Maman pasteur a moyibi na kanda la no ba pasteur a escroc. Hein? Bile ba bless manzambi bo ba tu mokot. Hein? Oyo nini? Oyo ni batina ko mbongo la Chine te eza ya $300 na $500 hein mobala zo peso linga peso nenge nini hein biso kutu bandeko na zo pesa biso te na zo pesa yo poyo za nani Esther poyo ndo tanga kanini hein kaka puba moko bo ya des années 80 hein ndumba moko batikali sans héritage à kindumba atikali yolela Kendesko kopese sous matière na batu na matière na beta bango nkuka o ji parando yaya o ji parando muto abotola maminge ni couronne ya rando na TikTok na réseaux sociaux ezanga betela yango tolo ngai na botola maminge ni couronne na chaya ya nkuka o joyeux Noël à toi ya maminge ni ah oui oye no ya Boni boye ko? Boni boye. Okanisi Jaco ya ko répondre yo. Il n'a pas ton temps. OK? An attend na yo te. An attend na yo te ça a beta ki libaku na place à ma bé. Hein? La famille azo foute la endaku. Likonda ngo soki ba tindi chauffeur akende ko zoyer, ko telebisa ba chauffeur libana mi bali misusu na kati ndaku. Ta ma Esther na ko bimisa awe. Na ko bimisa. Moi na tchango te po TikTok e kosani na zipi yango TikTok akokanga. Bato baza na Chine ba bimba ba monta ba chinois. Eza $300 na $500 équivaut à $300 à $500. Hein? Maman Esther na moi pas muté ko pesa matière oté. Po na zana matière. Na zana yo na maboko. Na zana yo mobimba yaya. Boni boye ko Maman Esther ngalasi. Eza nini? Eza nini? Oko garder notoriété mouke dans les réseaux sociaux te qui pasteur ango na yo wa usha okokaka d'abord ko okoka baloba ngo ni na swai na lingala hein est-ce que yo bongo ma vraiment exactement hein boni bola tatu sumbua mama mukolo moko 65 ans unata tu sumbua hein olingo sumbuela biso nini hein Nina ngwa malongo lingo sumbuela biso o sumbuela biso yaya a respirer li sous te po yo la reine de Saba yo bonga o coca déjà ma Esther je viendrai oh maman mungala oh yo maman mungala ya na chayo en kuka o no chayo en kuka pour na ba matière na o ya bio et le mec te respecte hein. Le mec te respecte jusqu'aujourd'hui, tonton Jacob respecté yo. On respecte yo hein. Sote sa ki bongo te ya nenge dana ya kala po na zana ba audio. Na zana biloko na yo. Olingo kangamila biso ndeko mbo wali kelemba yo mutu liaki yango. Yo moko mama ali kelemba. Bazo pesa yo mbongo. Comment est-ce que mutu achedi kelemba na ye?